on a le besoin penza pasimingi. Nazwa temps et aux années mingité. Mais na sala ni 2 films auto-joués ba principal. Chaud na rayon et puis pièce mou et bimaté. Donc Atoba Koufa, tout regrettera. Mais je dis de tout mon cœur devant Dieu, pour Diana passe, donc passe Benza. Donc on a encore douleur. Et puis un mot pour la perte de la fléau, la millier na bino ba artiste et comédien. Bon, en fait, les pour na mutunyo so, mais il faut tous avoir conscience, parce qu'après la mort il y a un jugement aux autres labisso. Ça c'est un. Deuxièmement, tu es que mille autofani batunyo so ba pa nzambete. Parce que na théâtre na kalizaki musala lokwa musala nyonso, mais le komi mutaoya ne poye bana, mutaza na posa yebana. Mutaza na posa akoma lokola mutu moko oya kutia ça déjà 20 ans, à ça 10 ans. Moutouna a touché n'importe où pour qu'elle arrive. Boza a botala. Bomona que Bamsu Boya Awawa. Boya Nami Tuka pour Batuma Mona. Vous voyez? Mais Bissoto Wando qui va m'attendre, va pas s'en soucier. Toya Pena, Makolo, Betty Makolo, Bana. Non, je n'étais pas Bakunda qui pas aller là qui est à Notre-Dame. Et au Betty Makoloti pour Mabibo soit transport. Au transport des athlètes d'embouteillage. Mais tout le monde a eu le cas où il a accès. Mais le long théâtre moins pressé Péwana et ça se passe et en plus on se soit sépélité dans automne on partage donc ça pendant mingi on a le basalon ngai parce que même temps bah voir makambo bima qui moi j'ai pris mon téléphone et banaza na chambre Nathalie na YouTube na moni et belé bela makambo na bité na bengaye na numéro na Vodacom na bengi oui dialo baka oui dadi ngabi même makambo no yo kezani oza ngo problème té tout et tout. Na biso 8 ans tokuta neza pina malamu tokuta na peta bengati na comme film ya moko il faut to sana na bengi to fixer les éco prévina lo abina ba embouteillage mamwe be na ngabité non souhaiter même la nous na njil même 2 jours to sera ba tableau na et après ayeba na malade. Voilà un dernier mot et puis to tikayo ezaka ke bino ba journaliste bosunga biso bino ba chroniqueur presque ça 4 organes où ils ont mérité respect belé. Alors vous salissez biso parce que tant parmi nous babilo monsieur Zobima et ça nous sommes encore supporter parce que ba médecin balobaga tant toi que c'est un problème tous a na circulation 100 ils a plus rapide na butu et circulation 100 wana so écouter un accident vasculaire wana ya moi ça la biso trop ba crise ba AVC donc et là on sait na bino bo salissez biso na ba respect biso tous moi je connais la presse son a télé parce que na yebi oboza muso yebi bino ta ko ba no lega pe non leki mais na télé pour yebi valeur na bino donc bino bo sunga biso na musala oyo et puis bo za peta ba conseiller quelque part ou une émission beaucoup plus peut tolile mission sous briefing avec mission et sunga pe biso pour toi avancer merci beaucoup la pambola bino mi pour accompagner biso merci. Diana, batunyo so balinga Diana, tolelaka Diana parce que tout le monde a les sauté, tout zangié, mais l'artiste ne meurt jamais. Il demeure à travers ses œuvres. Dans Diana tiki ba œuvre nae, bandeko batala ngo pour que ses souvenirs nae. Ba fanatique à Diana, ba eba ke Diana na bango, atike bango bana mibale. Ya basi. Donc on a encore le baka yango wana.
Le protocole, s'il vous plaît. 2 minutes. La patronne, les fils, c'est 2 minutes. Les fils, c'est 2 minutes, la patronne. Papa, singana yo. Okuto ana matanga de na biso diana makila na tite moya mawa makasi vraiment ni boso ko zala ni boka ki pozala ki na mboko te matanga ekuto na mboka mupaya mena mitoza awa Une émotion sur la pression za ya ndeni toza matanga déjà là ça matanga eza place c'est ngoté quand même voilà toza pasi toza souci to bungsi moko na biso et voilà. ndeko na biso diana makila abundi vraiment na liwa moko ya pasi mingi pe ya mawa akufi na fleur d'âge siko atiki famille atiki bana moi organisation na bino bata théâtre par rapport ya liboto ya bana o atiki o ko kabela biso mo lisolo ndam non isa organisation bata théâtre na yo kabulongo a point to monaki mama Olive aleka kuna apesa mo contribution na émission que s'il vous plaît pardon. Moi, mot de la fin, par rapport à ces circonstances. Merci. tomoni pena bolingo ezali na bafano balandaka biso na même biso moko bacomédie po ebele balobaka ke toyokanaka te mais na kamwa soki koyokanaka kaka mpona ezalaka na matanga balanda te msunde ezalaka koswana libota to eswanaka nango kaka mwa makeyele ezangaka te mais lelo eza jour toyoki kobimisa na nzoto ya diana po tokoki kotika ye place na ye. ministère ya culture tant artiste monsieur bakufaka au moins que va s'impliquer mais ça monsieur suba s'impliquer rapidement et là on est ça une différence on a entre artistes mokolo tout à la maman moi c'est bon message à la famille et la moi la vraiment famille là la consoler vraiment base la vraiment fortifié parce que moi pour vous ça mon déjà et demi go OK mon moi zaki moi na bio on a pas si wana donc attends que moi non ya biso ndo mutabisi mukilo kongo donc les basi au niveau ya passe au famille wana ça dit nzamba tika bango te azala wana vraiment pour biso peut relancer un message quand que bazala vraiment fortifié donc c'est ça na sens wana na monde na biso pe ya artiste azali pe na ba ami ebele autant que bazali pe na de balba baya yi passe wana ta biso nous on point yango wana zomona ezata mususu na banini bolanda te koswana banini moni so mutu akufi nyonso tu mutu alela na lelenge na lelenge donc na sens mutu akotikala éternellement na mokili awa aza te biso nyonso nzela na biso ezaka suka tokufa mutu na mutu ye mo ayebi ndenge amilengelaka non mais ndeko atiki biso eza regret mingi eza feti te ba déclaration kosala eza te lokola azalaki moninga na biso mosala c'est un vide na kati ya mosala c'est vraiment un regret et en plus azali jeune biso toumeli na mosala nango mais bango baye nsima il fallait baya kokita na biso etango bajeune boye bazokende esalaka quand même point d'interrogation moko boye et puis bon que voulez-vous c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Diana atiki bana atiki libota olobini na libota na ye. Ah mais na libota je crois que baza na responsabilité monene po bana bakolaka na parent direct.
mais ceux qui parent direct zate bino batu boko zo charge wana isengeli bolandela yango malamu po bana wana lere musuba bano kanisa soki bosere bango mingi bakanisa ke soki parent na ye azalaki balinga sala ndenge wana te. Donc il faut komemela yango na ndenge ya malamu pour que les enfants bakola na ndenge ya malamu, et nous souhaitons que tout aille pour le mieux. Voilà. Merci beaucoup, Président. Et derrière lui, il y a Papa Koba qui est là. Nathan qui faut on va tenter d'avoir Papa Koba. Bonjour, mes condoléances, Papa Koba. Merci. Toujours il est là, Diana Makila. Il y a Diana, vous avez ouais, Diana, vous avez tournage à Nzonzi. Nous sommes tous major sur le jour, étant des amis du théâtre. Parce que nous avons Bagata, Gabriel, Mira Issa, Dadi Kitambala, Papa Nsakala, Papa Koba, Maman Mundi, tout ça, moi, Sephora. Sephora, oui. Tant où il y a commune, il pas major, parce que Yambaye, avec mon amour, avec bien. En tout cas, Yambaye, avec mon amour, respect. Et par rapport à la disparition, il y a une lecture de Newsai. Bon, passe, que la somme de Koufi, na libota ça va passer. On te pose avec naïe, bovan naïe, à Koufi, passe la montée marade. Mais bon, nous sommes pour les landais pour la minute, on est bien tous ali. Ma belle soeur, il a quitté. Combien de temps vous y êtes? Vous comprenez? C'est ça l'amour, amour vrai en Goana. Quand on a boye parce que on a Koufi s'organiser comme on a Koufi. Et là on a la boya, oh il bout le bras trop, yango on a la boya. Tout l'inga la tout ça, tout en vie. C'est le moment où l'inga la voix en Goana. Oh le bisa mundinga te aluka mundinga ne basola o a coopérer na intel aluka intel ba coopérer yango na solo bana yo balobana o linga mundinga te linga na o linga asala pom linga asenga pardon vrai amour ngalinga yate mundinga kufi bobola kisi bolingo bo sali ba cotisation minene bo tieko mundinga kufi bo ele na honneur bien to bo te ça ba bête ça bien. Mais est-ce que tu as ça qui a vie? Nous sommes dans le Bissaye, c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. Nous sommes dans le Bissaye. C'est ça, on a dit que non, artiste, on a trouvé les ratés, alors, c'est comme un hypocrite. C'est le moment où on a vite vivre, pardon, il faut saigner, pardon, c'est tout, et si vous continuez à vivre. C'est que l'équipe de la Bolivie. On peut aller à la biso. Amour exact. Moi je suis wa biso ko bamba na bazolela diana mais soko tali biso za awa on a oyo zéro on a zéro on a baba na boîte là c'est pas bien. Voilà si go je respecte on bien parce que la ti ba couler là nous autres. Respecter pour ça. Respecter vous comprenez? Après 6 mois de quoi Koufi, ils ont par rapport au Nzamba ça l'agenda naï. Moutou moko te na mokili. Lobo que vous voyez qui y a délai peut-être, mais suppose qui y a délai attend la kati au sali repentance yebara et simba. Bino beaucoup fa trop parce que ba rankine leke belé, boza o na o yo kana raté, o kuna na o baso la raté, nyos wana des opposés, ba ma belé na monde théâtre. Rankine partout hein. Même dans la compagnie, même dans la nini, on a la guerre froide des Aragas, banini des Aragas. Mais rancune, il y a un nègre qui mouninga c'est pour la peau mouninga koufi, ou un rancune ou un zalati. Tu as la rancune, la guerre d'esprit, Tom Sousomuna, yo c'est la guerre, Tom Souna fâché par exemple, fâché les kingate, Ada les kingate, Omar ya les kingate, Pierre les kingate, ils ont la guerre. Mais c'est pas dit que ils ont eu la guerre, wana, namuna Omar ya koufi, namuna Pierre koufi, namuna moutouma profité. Ils ont la guerre, ils ont la place à Moussala, mais il y a un base na biso pour l'accès biso qui tous a rankine non na katia ba comédien ils ont ba comédien oyo ba vandi ba sika moko ba lia ke sika moko bazala ke sika moko et bon na bato balobi ke liwa diane uti na nani na biso na théâtre na biso congolais na ba ninga na ba comédien ba actrice ba belé ba bi liwa diane liweza enzambete et uti na monde na binoka ya théâtre non maman
tout le bapé mamsuko est-ce que na théâtre nani ngwaza na puissance makasi ko longola molimo mutu azate nzambe nde mutu aza mokonzi nde mutu aza na pouvoir aza na autorité ya olongola mutu bo akomisi mutu Diana abelaki nzoto lokwa nzoto nyonso ebelaka et nzoto maladi wana ememie na liwa mais ce n'est pas dit que liwa ya Diana eza na kacha ba comédien nani pour yazaki bien na batu nyonso azaki na rankini en tout cas bato ba oloba biloko wana vraiment na rankini Gabi na tika makambo wana ngala nazana bango plusieurs fois eza makambo elekaki muninga lobaki o ya yokaki tant Diana zaki na moyi baza ba parcours no batambolaki bayebani soki après Diana bazo baye po babeta masolo oyo basala kinga na mona bango na ebite ne na ko considérer bango na vie muninga solo tamboli na ye peu importe comme ça kouteli ne bino oza na droit to bimisa ba secret makambo bo sala kala yo sait que camarade bon aza muto va na edo ba o baza bo moyi bata da ba camarade bon ba to va na ba muto donc ce ko sala pona Diana ba sala pe pona bango bato ba ozala te lobi ba sala pe pona bango da bango pe son ba kufa ba ba ke bato ba bimisa pe ba secret na bango pour ça sens tu sais déjà confisquer ton bon le bango pour ba kanga e ba sambi se ba ça non comprendre bien moi pardon. Il y a peut-être couture en morgue 51 levé du corps, il y a tout ça pour l'enterrement. Et mon nom pour la magnosse et ça me organisé. Place basale organisation nazaki te kuna ki libanda mais eux c'est important pour les la petite sœur collègue donc ça m'a kambe ko la biso artiste donc boyebi ya biso ndeza ka donc tozanga raté photos zaka wana parce que musana biso yango wana osomona donc passe na mutema voilà. Qui était Diane pour toi? Son album meilleur artiste peut-être votre souvent baké pour confirmer le bon. Diane, c'est mon collègue de service donc voilà. Le lot liwa ya Diane Makila président Videle ezolo belo nizo ko interpeller nani. Moni babeta po ya papa so biso to le kango. Voilà. To le kango donc o to tsikalito zaka na bomoko to zana bolingo to lingana penza ezo na nzemo mo ezo beta bato zo binango fort soki to ko lingana ya solo. Bato amono ndeti ya ambiance mais za maloba o eza capitaine de fo to landa lokolo wana. C'est ça. On comprend hein? Lelo Oyo, pardon Valdi. Et comme il fait bien, il trouve par rapport à non, elle a interviewé. Président Videle. Lelo Oyo, par rapport à Liwa Oyo, tout le monde a inattendu à artiste et comédien. Ming Bazar opé sa pasteur de la foi raison. Lelo Tolo ba pasteur de la foi a raison. Nenga loba ki ba professeur bimay pour na ba comédien vie marche à ba comédien za bien te tout le monde ba Liwa. Prophétie na yebi valeur. Il y a papa na ngai de la foi na yebi oya lobé salamaka. Mais na kopesa simplement quoi. Accident mo to ça na rompo ngaba 70 personnes ba kufi mbala moko. Comédien nini azaki ona na kati comédien. Mais ba kufi 70 na mbala moko. Ya biso yebela to poto ba ta TV. Voilà. Bon na minute to fali ba meniser ba kufi te. Ba chauffeur ba kufi te. Ba wewa ba kufi te. Ba criminel ba kufi te. Donc voilà. Donc ça nzamba ça mettre taper à circonstance. Tant nya so yaka et yaka. Ozomon. En tout cas, merci. La fille de loin, les loza compté parmi les influenceurs, Yamboka, Oza Star, Tika Photo, dans un pays comme le Congo, nous avons une politique culturelle. Bon, un ministère culturel, ah oui, Gérard Rabino, mais à chaque fois, nous avons toujours pas mon livre. Les habités chargent un mollet, ça est trop. Non, Koloba, bon, tu me savez sur le salaka. Oui. Ils ont maman, ils ont ambassadeur en Boka, so boy ba ngote boy ba ngote. Ko banda na ba konzi tina pe placer. Mutnya so atali video na CP atali kingandi ya CP atali kingana CP o longola ba stress. Ozo comprendre. Ozo ka charge on a ba tikla mama ni mama. OK makamla il faut que na ewuta na ministère ya culture. C'est ça. Hein? Donc ngako to mamo livre na ebité so na loba ni million ya so boza ba caméra bo ebi témoin le so ngana ça vivant grâce à maman livre. Massa. Bon, on peut ça. On comprend. Donc, et puis, maman, tu écoutes la maman, maman, livre, à qui parle.
Maman na nga kuna kuma bengi mama église. Yaka na masumu na yo yaza wana kaka délivrer. Maman livre lembe kabila suka na maman. Vidéo en tout cas, yo sa mutoto so. Et comme le quoi face bien. Ya suka yango, o sa mutoto so rapena pamba te. En tout cas, boli misa mona ke ba commentaire boyezanga ati na internet. Boyaki matanga me bokoti makambo yo ndenge nini. En tout cas, limbisa ngai le toto raté manifestation munene ndenge sa mabona Paris au wapi yo poza compter parmi les gens au faye bazala wana. L'unité dans la diversité, nous allons vraiment masse d'athées, mais nous allons la comprendre dans le sens que c'est ce qui est la disparité, on est à avant déjà. Voilà, tout fin on peut être pas, on ne peut pas être des amis, mais tout garder les fils quand ta familiarité. On peut ou ne pas être des amis, des proches, mais la familiarité doit demeurer parce que nous devons être humains. Alors voilà, parce que tout le monde a tout ce qui se passe dans notre monde, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Bon, quand même, Tokomi Belé. Quand nous avons commencé, mais les autres quand même belé. Alors tout le monde est venu dans ce monde. Il y a une éducation. Ce qui fait que nous y a comédie et embrasser tout le monde. Naba oyo déjà zalaki na éducation bien été na environnement na ayena yango ayeto développer mon makasi. Ce qui fait qu'il y a une confusion, on ne sait plus reconnaître par exemple les adultes, on ne sait plus reconnaître les aînés. Tout le monde est artiste, surtout des youtubeurs, voilà, mais de toutes les façons, on doit continuer, nous qui sommes quand même assez grands, on doit continuer, il y a évoluer plus Ordre, s'il vous plaît. Le toko les avocats, bateau bazar ma caméra et place protocole à Rotiabilo. Dans toute la cassette. Matanga ekoma place bato bakoma oya botie mwa désordre bosali mwa mbutu boswani kibomba ndeza fort na théâtre ya bango na bango bacomédien oyo azobima na mwasi oyo azobima na mwasi oyo basala sikoyo hypocrisie bafandi neti bato malamu bayokana maintenant naoluka nde namona bango nde na baexplike ke yo oza oui parce que na comprendre te makalunga yawa makalunga ototonga école bango nyonso baza mbongo na bango place po bazwaka ekendaka wapi po makalunga corriger tout le monde msu bazala nango pete papa so na bando expliquer yo bacomédien oyo babotisa bandeko na so bacomédien na basi bawanga na bana koswa na ebima bolingi na créer des ordres na créer des ordres ok na bando mona bilongi na bango bango wape bakata yaza mama oyo topesaka respect asali mosala trop na monde ya théâtre me bandeko na biso bawaya na théâtre lelo parce awa baolakisa koyokana eza me na se ya mitema kibombanda nde tondi awa ya blague te mama topi yaza mama bozomona elateli mama topi te exemple naluka basienne
pour na biso ce qui veut dire asunga biso artiste comédien oya za musika na biso ce qui aza pour na biso artiste comédien peut-être ce qui bino nyonso ozaki organisé peut-être on a tout bunda pour na ndeko na biso tozo kufa et que les artistes prennent aussi conscience que trop kufa kolo tozo ke ko rendre tozo ke ko songisa notre sœur na dernier demeure na 100 millions ans kanisa ina misala na ye kanisa ina misala na ye kolo ebele toza awa tobosa na ye me kolo famille ezotikala na pasi ya libela nsima ya cimetière ebele baleli baomela masanga ebele nkolo baoseka kolo tobosana me sunga famille tata sunga bana oza le père des orphelins. Regarde les enfants qui sont restés, mon Dieu. Ils ont contrôle. Il y a ma père de Seigneur, mon toit, qui m'a tout ya kolega, m'a tout ya tata. Et mon ami même, il bosse libota sotoye, parce que tu es bien nani ya diana salaki. Kanisaye, atana bolamu asala, tata, atu vate sika malam perina yon zamba bomoy. Parce que aujourd'hui, après la mort, ne yamwande oken, kozonga, et simba ma epai na yo, na kombo ya nkolo na biso tondimela Yesu Masiya Nazareth, oaza mo kontipe mo biksi na biso, nde na kondima tolobi. Amen. Merci.